Bandeko nakolobela Isaac Kabakaba. Nzoka nde Christelle Omboto na Kabakaba baza mwasa mbala solo. Na yoka makambo na tito me na kota ngo doute. Nzoka nde baza mwasa mbala solo. Donc bamoni Christelle Omboto na prison etikala Kabakaba biloko na prison. Donc bolingo confirmé. To makambo soni na mbo. Nakolobela assurance maladie oya. Version mosusu asika nanu boyokite makambo bimisika. Assurance maladie oyo. Mama Denise Niakeru pona ba comédie. Bandeko nakolobela lisusu. Praise béton à rétablir peine de mort. Nakanisa boyoki ba sujet onakolobela. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko makambo ya Isaac Kabakaba na ba deteni mososo eza likambo kokamwa te. Me tokolobela Isaac Kabakaba. Bandeko Christelle Omboto akendeke kotala Isaac Kabakaba. Eya likambo. Eya likambo kokamwa. Isaac Kabakaba bato bazokende kotala ye kotikile bambongo na biloko. Basi baleki ebele. Basi baleki ebele. Bazobomba pete. Tina ba TikTok na bango bazobomba te. Bazotia Isaac baotia bakere. Bazolakisa peke aota kotala ye. Ata bombi yango na ndenge mosusu me ozomona akenda kotala ye alakisi kaka. Oza pe na tina okalikile mingi te. Bala japonaise. Ye moko moko azangaka mbongo kabelo. Ma azokende kotala Isaac Kabakaba. Abombi pete. Azobomba pete ki alingake mingi. Azochango pe na TikTok. Christelle Omboto ye pali moko ya ba makango ya Isaac Kabakaba. Ayebi Isaac nenga kabele. Ayebi Isaac nenga lovai. Bandeko Isaac alaga du maloba du maloba kitoko na bana basi wana. Alobaka tellement bien. Soki boyoki etango alobaka na bango. To ba Christelle Omboto balobi na yo oyo Isaac alobaka po na bango. Bokanisa bazo kosa to novelas te. Allo bandeko Isaac même tango bakangaki bake na ye na blende pa na ye azalaka. Po bafuye ndako wana loko bamonake bambongo tanga pamba. Bayebaki bakende mona babrika mbongo kuna. Bato bavandaka na balabala wana. Bayeba kuteka zalaka wana. Botalaka na video bakoloba ni. C'est lui le fameux Kabakaba. Oh, il est mignon, il est beau, il est doux. Baoloba ngwa. Baoganga teke o mobomi o kinape rien.
me bazwa siko kulu na mo bayane wana batutu bagangani ndoki akende yepa kufa bongo kaba même na makala alaki bien aimé ata na bana mibali aza bien aimé kuna na auditorat aza pe bien aimé aza star alors tokoti na peine de mort Praise béton abeti béton mosusu a rétabli peine de mort bien sûr abandi yango mpe bien mpo na batraite oyo bana armé na la police mais ezali mpo na bato to baboma mpe bato botala batiktok na batiktok bobeta kaka bakondane de mort bokomona baoyo babomi na bapeye ebele na 2024 bazotya ngai na ototala couple moko sikoyo na Somalie bakokisa même pas 30 heures mwasi aya mpe ya kitoko pembe mobali mpe boga babota bana misato bana moko kitoko madame akodekone na garso moko batie mpe garso wana tiktok na bafoto mobali ntango ayebi abeta mobali mwasi ya barai atumi ndako nsima na nga balo lisolo neti ndako ezikaki ye mpe akoti mpo asala sauve ye kutu mpe aziki mpo na loboko mpe aziki me bajugement esalami bana batémoigne makambo ndenge eleka na ndako bana misato wana bana mike batémoigne contre papa condamné à mort et puis tant bakondamné bavandi lokwa baisaki te rien bafilme babimini na prison bafilme baketia na nzete bafilme basoda kaka nde ntango bakobeta masasi moto akufa wana nde bafilmaka yango me batieli biso te na tiktok bapaye ebele janvier février ti décembre bazo éliminer se koéliminer bambuma mabe ya mboka donc tolinga te ba Anthony aboma mwasi akata ye mabele akata ye na nzoto na basi atika mpe bembe wana na ndako akofutela bamama lopango bayoka solo babenga famille wana mwana na bino baboma ye baloba kote mwana na bino akufi mwana na bino baboma ye ebembango oyo bakwa rouge hôpital ye elongola bakende kuna ebembe na bango Anthony mpe akovande toujours bien na bandale bakangi ye mpe lelo ane mpe calme bato wana nyonso badiego bomoni atimoli na ebembe bahomicide kuteme baassassinat prémédité bato ya bongo bakobakisela ye une semaine na nini donc Praise fati beton abeti beton mosusu mpo na konettoye parce ke bamakala wana na boditorat wana bazwaka place ya bato mosusu baliaka biloko ya bato mosusu bango fo bakende deja batika mokili oyo batika fufu oyo baliaka ate ezali vungule bien sûr bango bazolia vungule te kabakaba aliaka très bien badiego baliaka très bien baza mpe bo bapakolaka mpe karolai babetaka mpe bapati bandeko yango wana parti oyoyo na d'accord donc na félicité Praise fati beton
ba acte boye ezali distraction te. Ba distraction ezali ba wazalendo wana ya distraction. Ba M23 ba distraction. Ba garde présidentielle ba tambula ka distraction. Mais oyoyo ya distraction te. Mokolope tokobunda na mboka wana wana kola distraction te. Basombi pa avion pona kobina te kodendela biso na likolo te. Wana pe distraction te. Bandeko tokoti na assurance ya ba comédien maladie. Bwe bien bino toi. ONG ya Mama Denise Nyakeo. Ye ONG na ye epesa bassurance maladie na ba comédien. Bandeko eza bongo te. Yango na lobi dossier sikeye. Eza bongo te, rien du tout. Mama Denise Nyakero ye moko aza assureur. Na ebite so bo comprendre nga. Bolandanga na malembe. Mama Denise Nyakero apesa asalila ba comédien assurance maladie te. Ye azali assureur ye moko. Apesa bango nde ba carte ya assurance maladie mais ye moko assureur. Poko salela mutu assurance maladie donc pona bato bakana poto boyebi deja. Boyeba service assurance maladie bakendeke kuna yo employeur omemi ba dossier batamisala na yo osali assurance maladie ofutaka 100 € par mois. Soki mutu na yo azwi maladie bakotete modèle assurance ezali. Na Congo kuna toyokaka na ebite soki ya solo ba misunga ezali. Obano pesa par mois 5 $. Ale yo soko zwi maladie batete yo modèle bosinya contrat. Alors Mama Denise afutelaka bato chaque mois te 100 € ou bien 5 $. Na assureur moko boy. Assureur na onani. Bopital oya pona bango bakende. Te. Mama Denise apona bopital wana mais ye assureur. Potango yo futaka mbongo pa assureur neti nga na futi assurance maladie pa assureur nanga. Bango assurance nanga ba yebi pona hôpital nyonso na poto. Sauf ba privé. So na futi musosu na ba privé to bongo. Bolandi so po futa assurance na misunga 5 €. Ok na mama imote no. Okende na misunga. Siko Mama Denise aza assureur. Apie ba comédien assurance gratuit. Carte, hein? Bofuta kaye eloko te. Yende muta ofuta bino. Soko joli kamba. Donc, a refuta la bino hôpital. Tangu Mama Denise au côté hôpital. Ba dépense comme tiba 5 000 $. Ba misusu kote na yoka a komati na 25 000 $. Mama Denise a fouti. Donc, elle a kisi. Mama Denise, yé moko assureur. A fouti assurance pa motute. Yé mutajio en charge nyos. Bolandi. Eza bongo. Hôpital. Ezali hôpital oya poni bokende. Pobo zoba soin bien ya kofuta bango. Bozana assurance maladie ten hôpital wana. Poso bozana assurance maladie na hôpital wana.
Mama Denis akobimisa $5,000 te. Afuta te. Akobimisa 25,000 te. Te. Akobimisa 100 € par mois. To $5 pa ya misonga. Bon comprendre. Na claircir sur moi muke. Selon Gaïa, selon Yote. Pour le bate toyoka kiboy. Tozongisa kiboy. Wana yo. Ga selonga na analyse ka. Na lobi bon. Mama Denis ni akeru. Afutela ba comédien assurance maladie. Et pas ya nani. Ono hôpital moko ya bendie. Afuta combien par mois? Nathalie ezate. Alors, yenda sirel. Yepe mutapesi bango ba carte gratuit. Do yenios. Afuteli bino ba assurance pana yemo kwa pie bino ba carte. Ofele. Bon comprendre. Bon comprendre te. Ngai na salle émission. Issa Joyoki. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko lekate sana na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko lekate sana na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko lekate sana na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss.